Bana na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Ngai ndeko na bino, frère na bino, na kombo ya Pasteur Vasco. Webi na lingaka titre wana te, na preferaka babengaka frère to évangéliste. Bandeko nyonso o bolandaka ngai na Biso TV, bolandaka nga na Daniel TV, bolandaka nga na Promo TV, bolandaka nga na Kishasa Monde TV. Lelo yo ngai ndeko na bino nzamba tinde ngai mission ya kokangola motu moko oyo akangami na baka difficile tango molai awa na mboka ya Angola, précisément na Luanda. Oza na monde entier, na Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie, na Afrique, na Congo. Oza na ndeko na yo oyo aza na ba problème awa na kati ya Luanda. Ubengaka nga na musika, oza pe na kati ya Luanda awa. Ubengaka nga papa na ba problème boy, papa na poso sola na yo. Nzamba tindinga lelo liboso na yo. Yesu Kristo aye koluka yo. Naza awa na Luanda na koma kibanda samedi. Naza na bino awa ti samedi. Naza na bino awa. Na yenga mokote na yena nzambe oya tretaka baka difficile kombo de Yesu Kristo. Ko hésiter te benga. Yesu aye koluka yo. Kozela te na bima. Okoma kobenga nga na WhatsApp. Papa, nga naza na Luanda, nana ba problème boy. Yesu Kristo aye koluka yo lelo atindi nga na Luanda awa. Numero ya telefone nanga oyo boyebi kaka ya WhatsApp. Yango nde na osela na WhatsApp na réseau ya flat na ali. Mais soki na bimi libanda numero na osela ya WhatsApp ope na zo salela place na kozala, place na zali, musu na otambola, numero yali 923 36 63 43. 923 36 63 43. Eza numero nanga, soko benga ta na normal ozwinga, soki po lukiango na WhatsApp ozwinga pe. Ko hésiter te benga, Yesu Kristo eko lukayo. Na yaki awa samedi, sati samedi na sisi mission nanga na ki. Yo muto benga kanana bandeko nanga bana Luanda bazo souffri bondela pona bango. Nzamba tindengane na akoluka bango. Ba o baza maladi bapika. Ba o bana ba problème bazo solution. Po moto ebinenge bakanga kayende ebinenge bafungolaka. Moto ebinenge babebisaka yende ebinenge babondisaka. Soki diable atinda kinga panda 24 apona kubebisa bavia bato. Lelo Yesu Kristo nzambe na nguya akoti kati nanga atema loba kati nanga apesinga manda pona ko traiter cas difficile nyonso oyo etundisaka yo. Apesinga manda pona kubikisa yo kati na ba problème na yo. Apesinga manda pona kubimisa yo na kati ya prison ya bandoki ya mabota oyo bakangi otango molai. Nzamba pambola yo olandi message oyo ko hésiter te benga bola mona nzambe sala likolo na yo. Amen. Bye. Pesa adresse wana place na zali, place na zo ya babato. Soko lingo zo pasteur boye na balaba na kamama muta okende TPA okomi na supermarché Skontown. So komi na Skontown wana okoti okomona crèche moko babengaka Kizland. Na Kizland wana painde aza wana permanent zo yamba bato. Place wana eza na salle de fête. Na salle de fête. Na zo yamba bato. Place wana pe tozo sambela pe kaka sur place wana prière intercession ezo passer wana. Donc au banda lobby à partir à lobby lundi na 9h, ti samedi na 9h, ti 17h. Lobby lundi 9h 17h, ti mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 9h 17h na zawana. Yakato sambela. Na ye na Yesu Kristo o atretaka baka difficile. Adresse yango wana yaka. Nzamba pambola. Na Skontown bobo sanate na Skontown. Okomi na Skontown wana na ngambo Winitel. Oleki bomba ya sona ngol na ngambo Winitel na ngambo Skontown okoti na crèche
Kiziland. So komi na Kiziland okomona salon fete eza wana na kata salon fete wana yango papa azali. Numéro ya telefone peza wana topesi deja benga na numéro wana. Nzamba pambola.